Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala, Merci beaucoup, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, nous partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Il y a Binoyeyo, votre humble présentatrice, Maman Vérité Maquée, c'est la polyvalente 4 fois Maman, Bakopé sans Zambé, raison. Vraiment, il y a un système, il y a tige, il y a feu vert. Na idéologie ya vie na biso ya papa ya koko na biso papa Zakari baba baswe histoire ba changer kango te oyo penza idéologie na ye donc yenda bandi makambo yango nde ka bozo mona nga penza ki présence ya Maman Vérité Maquée na ye pour présenter bino émission na bino oyo bozaki kozela ona yambela ki bino na plateau na ngai ya dialogue des sages artiste na bino Salvatera vraiment bolanda boyeba to solola eka nini yango na kati kuna tolobaki nini na kati kuna est-ce donc point d'interrogation bino nyonso vraiment bozala branché boz zapete bino moko boyebi dialogue des sages kuna nde pena place batami tout ya mayele esalaka na lobi boz zapete à suivre. Dans licença Salvatera balobi bayamba na covid eza baoyambela yo vraiment merci beaucoup na bafan tout balobi na kati ya Londres na kati ya Londres Vivi Menga ya papa Bonisilu tango kokita yeyo ndeka olobaki na sali Tété Thérèse à la maman de princesse va na kati ya Berlin ne tombera jamais yeyo la reine Zinga TV na kati ya Hollande yeyo sans plus tarder na moni na ye pena lelo ko kamayo lelo donc kangi mission de toza na sengela ki toza la bakota bashikala côté milieu les amours ebele côté wana main fondi na resaleka ke toza la côté tala ba vérité maquée c'est ba soki a on le qui a été donc mabe makasi donc place oyo ozomona ke Ricardo mon film que Équateur maman na Fanny ozomona siko mo Ricardo mon film que Équateur mo longane ya Fanny maman na Ricardinho makambo zalia za makasi fort vraiment vérité maquée c'est to kabola makambo to sana mo po Luanda za ko ninga na po ba orchestre na Luanda ezate balaza so bande baza ebele ya so mo ni Salvatera bato balingaka musique babite Salvatera fa kota po bayoka biloko na bango to vanda po to développer na moi wana pena photo vanda po na moni loko moko. OK, merci beaucoup à tous les téléspectateurs na yebi ke bosana très attentif bozo luka boy ba makamuni na mozo leka na plateau na biso ya Vmaquée TV babi koto vérité moninga moto azate donc soki nazala kande kwa Salvatera na minute oki bonde ko sili soki naza mina ye ki ya mitié sili veut dire que ba fan bozo zela boyeba eloko nini ekangi e ana ngola ayeko sa nini Fiska songo tema ya seda masiantima vraiment babote bele sikozali na Istanbul vraiment bolanda kaka ndenge bomesana kolanda bola ige ko partager vraiment et ko sala bien balobi ki na Kinshasa kuna bazo kimela nini yango bongo na ngola awa batinga meli nini yango vraiment artiste na bino yeyo boa tarde Salvatera boa tarde Vérité Maquée c'est place sur la vérité pour batembele ba ngolo ba lokota mingi awa ba vérité ndenge tezopesa makambo vraiment ezopesa makambo donc nde na baluki boye na bongisi moi position c'est que makambo eza awa ba vie na ndele ba vie vraiment ezokende na ngolo ya tata mokelo azopesa biso pema donc ba vie na biso ezokende bien malgré ba difficulté mokelo tozali fo ba kobunda oyo longa donc soki obundi teza mwa pasi moto osamba te na ngondoka azala na ntina koyeba mokumbi te ye obele destination biso tozomema kaka destination na makambo osi toza nango oza moto masesi na moni oza koko ya papa simangolo kitumba toza mwana ya Félix Wazeli babi koyokaka mikolo esalaka moto akola ndenge bango balobiki lelo babosani ke ava kilelo ezala kikala nde ezalaki c'est
ça le problème na yoki ka kilelo comment qu'il lobby qui kala vraiment batu bazolo bena monte kaka kilelo Salvatera boni to monyoka na katangula na ngola moke depuis na mandio ka basango na yo eza lelo te na batan ele ka kina ki Salvatera za mabila mboka na biso na mekina luka yo na localiser ko na bengi diante kasumbiri tekiri daso di la roche alors bien te azata zo sala tournoi na ba province tamboli na ba province angola le lobzongeli biso na capitale esengeka pe na kutana yo ezaka nini na katango na biso ye na ba production ya manager moko so tambusa tambusoto ezaka ki yo moko sango za ko zo bunda ndenge lobi ke via le ba bundaka bon eloko na lobi kaka ke moto amatene ngunduka azabana tina koyeba mokumbi te ye obele destination donc na vie ya motu soko oza na destination na likambo ozosala ata batiango bakani ndenge nini sukasuka kotendre yango donc félicitation vraiment naza na kati ya lwanda awa po lwanda eza mabele biso tobandaka bamakambo oyo donc totikaki na lwanda yango toke réfugie nano na baprovince ndenge omoni babi bakilelo eye na bambuyema sikoyo tozwi makambo yango tomoni ke te fo tozonga susu na kati ya capitale mpo bacomprendre ke biso tozalaki déjà donc naza wana naza artiste Salvatera oyo bato mosusu baolandanga na émission no bayebi te mwana bato babotamaka kaka donc ndenge babiki lelo mais biso bato na balobaki lelo biso na bango tozalaki dayaki kala donc soki journal lelo eleki lobi ekomi journée mosusu donc baspectateur bazolanda biso na artiste na bino Salvatera donc na makambo ya miziki naza déjà koko mais tana nakobime esengelaki vraiment na moto babi topesa tana ta on koki na ye kopresente kaka album ya tempo shego ntango ifoeli te tokoma wana batelespectateur na biso na kanisa bozolanda tokoki mpe malembe non tosote betape te tomeka mwa kozonga nsima moke tofofokar nano kibokala ya Salvatera po tokolobela lelo Salvatera outi quelque part donc tobosana origine te Tete Thérèse, la maman de princesse Vanille à Berlin, tout ça na origine. Des années 50 to muta rapoto koma auto komi. Mais quand on pète la biso le solo, Salvatera outi wapi. Au bandi carrière na yo wapi pe na aneni. Bon, Salvatera abandi boyemba lelo te. Salvatera abandi boyemba banana kisasa. Salvatera ayembi na ba musicien oyo pe basali ba fierté ya mboka na biso ya Congo. Salvatera auti na ba esthétique régie. Le Salvatera auti na a victoire auti na a victoire certa des Zolodia Tabao. Salvatera auti na armée rouge au place auti na ba Zoé Bela avant na orchestre ya kozwa Zoé Bela na ndenge ba yaka po ba ya kozwa Salvatera azalaka déjà. Salvatera azalaka na Amina Jabir ou azana kata Luanda tama yake Jabir Mamba wana vraiment tobengi ke touti na ba histoire to robosa na mate biso da to biso te so communauté vole bio tenga itete wana maza amimo na ba schéma ebe azaki présent l'orthogène au lelo ba trésor basse ba beta na ba BCBG ba utako na Salvatera auti na ba dimension ba kisasa ebe Salvatera participa pe na makambo ya kobimisa pe ba financement mbotani kasu na ba mwanda ba bakota Salvatera azalaki déjà motiki musique mo premier patron mo boy patron mo boy kwa musique za makila toujours au Rosoma baba Salvatera a Angola depuis 97 oh 97 Salvatera za Angola Salvatera abandi musique pour continuer mo ko ezaki makambo musique to futa pe ba orchestre Salvatera abeti na esthétique palanka Salvatera akei na Zito Mbala na Gelado na Mabor Zito Mbala orchestre mo wana Zito Mbala vision junior mo kabala na sima camera fo yeba po ya na Zito Mbala na Mabor Salvatera akei somo place ba masa na ba Morabito equipe le mo ki na Viva la musique abayaki ya batikalaki Salvatera abeti lisusu na orchestre ya Bayanza. Et puis Salvatera a dit que le mouvement na yemoko samba musique na niveau ya Luanda. Salvatera a fait la sous orchestre na yemoko na futungu au place de ménager qui makambo ya pop lingua portugaise na ya mangala. Salvatera a monique na kati ya Luanda. Baya ya bazo comprendre loko ba bengi musique. Tipo musique ba bota mangana mufeza na makila.
donc bato balingi na bango vumi ayemba ne nzembo ya bato mpo bakopesa epakolo rapide mais mpo abimisa eloko na ye moko ekoma na plaire bato balingi te amoni Salvateur akitaki capitale ya Luanda Salvateur ake kosiege na Kwanza Soul telemisika mandoki na Kwanza Soul tomoni ke tolongo Kwanza Soul toye Bengela bapartout tozoleka Salvateur azotika batrace po bato babana kokomprendre na Bengela nazalaki vraiment na face à face na aéroport babengi Katumbela Praia Bengela na se souvenir na miyake président miyake Katumbela Praia parce Salvateur ayaki pe atiki pe elembo na beti pe featuring kuna ba musique musali mo portugaise beta na radio Salvateur atiki te aye kwa wambo eza mabele tosaki na ngokala Salvateur abiye bandulu po ba musicien bazaka po Salvateur abiye ko zalaki nazalaki Salvateur ape mwana ya Lunda donc à part na musique pour la musique ça c'est la part moi matolo Salvateur abinde ni babeta pao okutana na yango Salvateur abinde ni bachumo na polo kape o donc tozobeta musique pona kolela te tozobeta musique po ezali art ezala makile ko kufaka bongo te loko ebotama na kata makile photo sala mo ebima donc bato ba comprendre que te muto abundaki bandaka mais suka oui c'est ça akomi na destination kasi engunduka etelemi donc ya mwana niveau ya wambo namonaki na kati ya wambo navandaki sui nabetaka biloko na nga balingwa portugaise na bakolombo mais namonaki wambo bato balingi miziki trop mais bato bazalaki kaka kuna balazar sor relais napesi mbote mpo napesi courage ndenge akomi na idée ya Salvateur na kati ya mboka Salvateur akomi na idée ya Salvateur ya kokota na studio koyemba nzembo eza sebo namoni kakoma osalela makila oyo ezalaki kati na ye ezala félicitation mpona okende liboso nakutaki mboka ezalaki babetaka biloko ya bato nabenga bango balazar sor donc bato nyonso babetaka bainterprétation ya banzembo ya bato baza balazar sor te bon soki tolobela makambo ya rolin tolobela makambo ya Salvateur neti Salvateur azolobake aye na makambo ya kolongola biloko ya bato na wambo balondesa bato kaka biloko ya bato po koyemba te rolin aza collègue na nga musicien nga alobaki nga naza mutu donc mutu nyonso aza musicien aza ennemi te mpa na nga donc nazolinga nde bayaya nyonso batika koyemba biloko ya bato basala baœuvre na bango oso basali baœuvre na bango biso mpe awa tokotoma na mwa lokumu mais soki eza kaka ke yo moto moko oyembi Koffi Olomide oyembi Fally Ipupa oyembi nini ochanti Weranson malédiction bango nde bazobomela aza na vivant yo ozoboma kope ya Marie Paul na ngola bakobenga ya kobeta yo ko oza wana okozwa no kaka eloko moko ke otiano na poche po olingi no kaka ozwaka yango me olingi force ya musique te to yango molo Salvateur azobeta sete na bayaya nyonso yango nalobiki na Luanda orchestre eza te batika mpe makambo ya kilelo donc nazolobela makambo ya kilelo wana batika yango ndenge lobaki nalobela yango ezaka mpo na ngola te ntina Congo partout malobo bango balobaka kilelo wana batika mpo namoni ata kitare moko te eye na kilelo so tokobenga ata kilelo tokobenga kilelo na temps vie na biso kesere mene ya moto akotisaki synthétiseur na musique congolaise. Merci beaucoup Salvateur namoni makambo ezomatiso mafuta ya kilelo nde mpenza ezopesa okanda makasi mpe koyemba bato bainterprétation surtout ça surtout na musique na biso tozobeta na ngola évolution eza te bato bazokee liboso te donc etikali kaka bongo po yebi question nakebeta na bar moko boye na tie mwa fiche na ngai okobeta kaka ochante Weranson oh intelligente Guy Laroche sumbiri tekiri daso midaso mukonza kaya donc to boy ne lo wana o chanter Guy Laroche donc ya wana te ko Guy Laroche mo azana na vie tant que azana no be créer ayo to lukande esprit ya créativité bimi c'est le bono moko atana passe vraiment n'encourager le connaître bien bimisa yo moko atana difficulté kende le lo moko le lo c'est moko yo ki ngo lobi ba yo ki ngo ba mesa na ça va Salvateur na moni kotangi parcours eza mulai leki c'est pour to lika to ibaka elo mona mo minita mukie Salvateur abimi na famille nini papa na yo nani mama na yo nani kombo ya Salvateur tozoyoka po eza kombo o monde entier zo bengelo na tango Salvateur kombo na baptisa ona yebisa biso no bimi na famille kimbangiste catholique chrétien soki famille nini bon Salvateur asambeli na mangomba nyonso
Salvateur asamela mangomba nyonso. Elingo bake Salvateur aleka comme apolitana catholique. Wana ezali ba schéma ya babote. Salvateur aleki na néo-apostolique. Salvateur aleki na Maigari. Salvateur aleki na messianique. Maigari. Salvateur aleki na messianique. Salvateur aleki na secret de la délivrance. Ya ba indien. Salvateur aye kovanda sikoyo na Kiboyindo. Buduli ya Congo. Est-ce que place tu comprends que wamba mapongo tulendo. Donc Nzambe ya nguya nyonso. Donc Salvateur aboya ka église te. Donc Salvateur à l'équipe na islam. Donc pona kozwa boyebi pona mokili fo yeba boyebi po mutako saote. Na kozwa boyebi nyonso de Salvateur accompagne que Nzamba zaneka kama mako. Donc tokoki kosambela Nzambe kaka na bulu etete sans que toyeba la loi de la nature. De forêt la loi de la nature. Ça va Salvateur à Congo. Ça va na posa Congo comme ça toko na profondeur na so na biso ko ba fan na yo baza na posa ba yebebele. Soki batsu ba Salvateur a mona na kata loi na nyonso ba yonso ba beta la musique na mokili ya kala bazali abatina kisasa. Salvateur ezali comme moko très puissant. Combo ya artiste Trésor la crèche. Trésor la crèche. Trésor la crèche oza combo banda kisasa beti musique. Eza combo to akina ngoti na ngola ya mpe beta ki musique papa na mama bapesaki. Trésor la crèche. Salvateur ezali ka ndenge na édition. Tango toye na kati ya Kiboyindo. O babi awa vérité makese. To boyi lobi kuna ezala kete abombela ki o vérité. Tant que tu as kati to zongi na kati ya fumu kimbango balobi étoile des promesses za kona mutu nyonso so wa yo ndimi kimbango azali sauveur abaido et ko salemela so to yo ndimi ke Yesu azali sauveur et ko salemela so ko ndimi ke prophète Muhammad kimi atata mokele za pa yazali o ndimi ke yepa yakina maloba no ko matata mokeli et ko salemela yo kombo ya Salvateur et yepo Salvateur kingunza eza na kati ya Salvateur. Et au cas où ça va être bon, ça va être musique. Pour les alaki musique et y koya na kati. Donc kingonza ekoti na kati ya nzoto. To landi maloba oya fumukimbango. Kombo Salvateur yaki na kwanza sul. Nazana na biko za vérité ma kesi na bolenge mission ba la semana memayo. Na kibala nazana procureur mwana procureur sala seta na liboma po babi balo baka boy ko tekisi to ngaba to memi oki omoni ko vérité makasi fo ba memayo omoni na makambo ndenge ezali mwana procureur azaki na seta ya liboma batambola gina na batu nyonso Salvateur azalaki tatia place ko asalisa batu te boyebe zaka na kati ya nzoto yebo koma mukolo mususu na ke utala pe mutu ba meninga je li faire kitoko mwana 82 liboma banene na tuni bakenane na l'église Songolo na tanga l'église mote batamona na l'église Bele ba sala ba papa ba bebisi ba 2 millions ba 3 millions ba 4 millions ba mona solution te bonga na psika ba botini tena ya robika na azane liboma te sana ba makambo donc en bref yonde ça qui est prière to kena mona kingunza o eza bongo po basambelaki na ye bakendaki na église abima basambelaki ye ezwi solution te bakenda na église kili ezwi solution te nga nakendaki kaka na boyebi na biso ya bokoko na biso masanga ya mbila makaso nasengeli epai ya kimbango po alobi ke étoile de promesse motu nyonso ya kondima boyebi ya bayindo soki asengi kimbango akomimonisa nasengi nasalaka na libota wana 3 jours azwi mpe kimia pe liboma esila ti lelo toza pe na communication na kosenga mbala nsima na komema otina dondo de papa ya mwana atali bamilio oyo abimisa bazwa solution te pendant 7 ans jeune fille avandaka na leshu balemba dayebisinga mpe yo ozali Salvateur sauver la terre. Ok, merci beaucoup na ba téléspectateurs boyo ki ko esika kombo ya Salvateur ebima donc eza kombo moko ebima pambate ebima na misala o esala ki to moni Jésus Christ de Nazareth hein le lokoto ba bengi le guérisseur koto ba bengi l'homme de 33 ans koto ba bengi le sauveur de l'humanité koto le rejeteur que la possession na otanga ba kombo na eza ebeleza par rapport ya makambo ya banda osala koto ba bengi donc asa ba kombo ebele. Donc, Combo se joue un rôle à travers les camons, il y a Sali, Américain, Combo, il y a Salvateur.
Salvatera, balobi na tout nos questions encore. Vous êtes prêts? Non, là, vraiment prêt. Et pour le besoin, après, je suis balobaraté, maman, vérité, ma caisse, le côté final, le simbara, le côté le plus pété. Et biso, tout ça pour la vérité. Ok. So la vérité, ma caisse, c'est nous, parce que vous avez une vérité. C'est bon, Salvatera, à tout ça pour la polémique, qui était à des vérités, dans le cas de TV. Salvatera, balobi, pourquoi oser combattre les musiciens en Angola? Balobi, oser bundisa, ma casse, et puis oser boya, tandis que les ont un talent, les ont un succès, tout ça, on a un concert, c'est tout ce qui est palanca, l'on est au téléma, il y a un monité, mais on combattre pas. Au moni, les qui ont un succès dans le cas de bar, au monde à quitter, bina na loyeme nyonso soka zoki na ndako na soba memaki ko mema na carte de moto na pusu. OK. So na tomba bana ko epse makambo ele kaki abi ngate na sala kiamo. Nazo combattre ba mote. Donc soki bango ba rouler que na nazo combattre bango batika musique. Batika ko yemba biloko bato. Nazo la sabango ke ba evro bazana yango. Batia mona na pratique na bango moko. Comment c'est possible? So na bi ke na loi de l'orchestre ezali. Nazo félicité Fondé Mbonda. Fondé Mbonda nazo félicité pour nani. Fondé Mbonda aye akoti abeti na bamatanga. Mbala moko atelemisi eloko na ebeti. A se poser makasi ebeti. Vous comprenez? Ndenge ebeti bongo. Aye kola sabino ke bino bolala. Il faut bolamuka. Vous comprenez? Mais ngana yebi orchestre zebile na Luanda awa surtout so koti na palanka wana surtout palanka populaire orchestre zebele makasi. Orchestre so ebisinga na palanka ba orchestre neti nga imbiaka ya makambo yango. Na kotangelo ba orchestre eza na matoi na nga ona mémoire na nga. Te ezala bien otanga kota musunga. Na kotangelo ba orchestre oyo biso na kati ya Angola so kotuni lelo ekela ba faillite pona nini ba Lazare sort bato bayembaka banzembo bato wana neti orchestre nini bato bayembaka banzembo bato baza ba Lazare sort na tangelo ba orchestre regisaki awa pona bitumba ya makambo moni lelo Angola bali ko découvrir makambo ya kolinga musique tant que to beta musique awa ezalaki passe mutakabelo mbongo te soki eza ba Jimmy c'était soki ezali bangwaka te po musique ezalaki na maboka bangwaka. Vous comprenez? Ezalaki na maboka bangwaka bango nde babana kopesa makambo ezalaki lokolo omona Gigi Latin. Dans l'époque, on a dit le président Moutabi Misaraba million venana Ibrahim Makout. Vous comprenez? Ibrahim Yaya Fourmi. Vous comprenez? Donc, ce total côté à venana Wadjer au Sapa Musica, Moutazala qui présent présent Nonaï. Moutaoka Badola Boy. Qui bokala na ya moza kilelo. Po batango ba kufite ba continuer tilelo. Vous comprenez? De batango bazali ezaki lokola neti bato na tanga sikola makamba pesa ki ba player makambo oyo ezalaki mukila taloma ba papa ba boya siko nazo mona kibokala na pesa bien mais siko kibokala on etinga ba kombo tanga wana na il faut découvrir encore kasi mo tango yo za boye ndemo za na kati ya émission ya makambo yo zaka na kibolelo kibolelo wana de kosime boya ko bosa na ke banzoko baza wana bakangi maboko ba tala bino ba oseka banzoko bazana ezalo kola ba papa na ngai na obenge koko et Yatola Mandela. Et Yatola. On comprend neti ba vie na ngolo ba vie Tirbo, ba vie José Lito, ba vie Patrick. On comprend. So na kotala groupe wana omona ba to akala bazali o ba simba ke makambo. Ba Fiso Gaz, ba Doudou Matade, ba Toto Bill Gates, na omona ba to ba se belé, ona so ba ngwaka. O ba simba ke makambo. Te nga ligi supporter na pia kibolelo. Ya ba kilelo ya mnoke. Ya mozo reconnaître kibokala, kibolelo mo pese ko yebi bango. Kibolelo na yebi bango. Ba lobi yo zo ni le bango trop. Ozo ndima ku te ke bango bazo exister. Donc nazo ndima te bango bazo exister, ba exister pona nini. Et le bango zo preuve bango ba exister zaten. Te bazo beta ba concert. Na ba bilo banani. Te bazo beta ba bilo na bango. Ngana ko tanga ba Congo mais eza ben important te na tanga ba Congo na bango na respect na bango. Yo muta domaine na bango ndio za libre ko banga kete dès ko eso ba existe na bango souté. Dès orchestre pena bazaka na ba bilo mo ya ko interpréter donc interprétation les trop. Et avant de tout ça na yeko na tanga ba kobote. Na yinga na lobaka ke bato ba beta na beta so ba nzembo bato. Donc bato ba fan nyonso na kati ya Luanda ba yebi ke bato ba beta beta so ba nzembo bato. Ndenge bango ba beta ba nzembo. Zo banga bango ba tindinga ba lobi kende po ya zo po ya biso. Yo kana emisaro. Na ko ebiso
et puis on a des égoïsme pour que ce soit la vérité hein tout le monde a pas comme on est OK n'entend le cas égoïsme mais ça na quatre na bango oui Jabir azana denzembo ayemba nzembo ya kebakala libanga mesala kolekela mai o mama ezali moselu nokita utika mokili ezali lokola bakamarade yokolanda bango ba moni nzembo ayemba wana to travailler na ngana ye nzembo wana ebeta ayembi mpe nzembo ya Laurent Sokoko ayembi mpe boss muke ataka 3 nzembo wana soki aza na banzembo mosusu ezebele soki abandi kobeta nango na baconcert bato bakomesana banzembo wana baokeye nango tanto bana okola na bakisisa so tokeye na répétition orchestre moko boye nazongi na ndako na osokola na osala vocale ya musicien wana asalaka na orchestre wana Belgado place aza na Petro mwana abika aza na Wambo na mabele ya Salvatera mais Belgado aza mpe na banzembo na ye courage na ngana kopesa kaka a forcer na banzembo ne akata kopesa biloko ya Jabir Mamba to sali tournoi moko na Wambo to sali 2 semaines pas président Chaco Lumière à Wambo na mega de niwa de mutayamba biswa beta ba biloko ni ba concert tout biloko wana bomo de yango tozoluka yango tozoluka ko beta biloko place ozokende tango ozobeta déjà biloko na yo to fina nanu ba biloko ya bato o selimi eza ti yozo salela ye OK omoni nakata tutu na niveau na biso ya Luanda eza bamusike biso ebetanga na Congo awa eza na plaire te mais bamusicien awa nde bazolamusa ngo na plaire baba na kobetaka ngo ere nyonso basala bango marketing ye azozwaka mbongo ekota na poche asala bango marketing soki bango batiki kobeta biloko na bango babetaka biloko na bango moko okomona ke tokotombola makambo tokolingaka te bauti kuna taka bangolo biso tolata bamboko donc biso fo totombola bendele na biso na kotanga susu moto saza na biloko mpe abimisa oyo banobeta mpe ya ye moko tripasone tokokobosanaka te no ntangelo bambiaka ntangelo bambiaka ya makambo oyo elingo lobake ngane na otanga bambiaka so bango mo bakoka kotanga te nga Salvatera na otanga bambiaka orchestre oyo esala orchestre ya Mangala oyo oyebi yango te fo oyeba sikoyo okikala wana okikala ngo yango toza na bango ya kilelo orchestre esala ke musique ya Mangala na kati ya mboka ebeta 18 provinces na compte ya gouvernement esthétique ipalanka ocomprendre oyo bayemba todo mundo no shawe desedukaru documentu na jimawe donc eza esthétique ipalanka oyo epesi fondation ya makambo bato wana baza ti lelo bazobeta ocomprendre babe joli babetaka mpa bavesa mango wana bazali toya komona avec toi esete azozolo dia taba place biso tozalaki Gigi Latin place trip ana Jabir Babuta osaka muzika place présent nona mutabana bimisa ba dollar ya ba blague te ba dollar vraiment ya ba blague te ya tout fois te ya ba dollar vraiment donc esalaki orchestre bato nyonso na kati ya palanka bana palanka bayebi na ndako basere wana oyo bazalaki ba jeune fille ope bakoli lelo bayebiki aza na palin azoyeba nzembo osaka muzika bayeba nzembo ya Victoria Dambola ok Salvatera pardon na bokato pena tolobeli mpe bango to na moni obangi no kaka donc otangika bakombwa bato bazanga biloko na bango ali nakotanga mpe bako batosala interprétation na babar po lobiki orchestre na ngola ezali nalobi orchestre ezali te il faut tala kaka te omoni moto azwi pafilete monene abambi yango koleka pafilete oyo héritier watanambe ezosamba na kati ya Luanda mais okota kuna na kati epuis babambi ye neti nga boye depuis na ye naboyi mabamba pafilete nazosala makambo na nga kaka tokende yango bongo na suka bino nde bavérité bopesa vérité donc bazomamba bapafilete bazoyiba banzembo ya bato eloko eza te donc yango nalobi ke baorchestre eza te nakondima baorchestre ezali soki nayoki orchestre moko ebeti concert manda ebandeli ti suka banzembo na bango moko nde nalobi bravo makambo nalingaki yango. Ok, merci beaucoup na bafan tu ya vraiment que production na moni nde tokendela na moni tokozwa premier volume na deuxième volume po ebele ya koloba ezali sauf que temps na biso eza moke Salvatera na moni olobi mpenza ebele na matoi na bamantuka ka na pokwa lelo bakoyoka mobangi na yo kotanga bakombo félicité bango nayebi ke ntango sozala motu boyi no polémique obo mabe ezala nzoka vérité ezala likama mabe te na vérité c'est Jésus yo nayebi kozala motu ya bokoko me biso koto toza na biso bato tondimela Jésus Christ est Seigneur et Sauveur la vérité c'est Jésus donc toza obligé tolobaka la vérité bon nga mpe na boyi nanga po yo koboyi na yo ça va Salvatera to continue sikoyo na yo moko na kati ya Luanda awa ndenge ovandi nayebi te ozo évolue sikoyo na groupe nini
ou bien oza yo moko donc otelemeli na ki yo moko beta biloko na yo moko osala na interprétation te. Et puis deuxième question na ngana mbema ngo nyonso mibale nzela moko ozo raisonner nini mpona lobi? Bon, vraiment ngana betaka bato tosala nzembo ya bato te osoki musicien wana asali nzembo na ye eza inspiration ngana betaka biloko ngana akoma. Donc Salvateur aza chanteur kaka te, Salvateur aza musicien, Salvateur abetaka instrumental ya musique, Salvateur azali compositeur pe parolier. Nakomaka banzembo tokotanga na biso te oyo balingwa portugaise. Naza na 2 albums, 12 ya lingua portugaise na 12 ya Mangala. Ok, merci beaucoup Salvateur. Nayebi kopesa nanu mwelengi na ba fan na yo bazotala yo pe ba fan ya Mama Vérité Makesi Mikila polyvalente 4 fois maman ba kopesa nzambe raison mais ka ko animer biso no ni loko moko boye ya yo moko esepelisa kila roche ndente ka sumbiri tekiri pe esepelisa mufinu kwa Équateur pe ba fan na biso no baza partout dans le monde y compris ngambo sans oublier na sepela na plateau ngai. Donc nazo pesa bino loko na bi kindengu. Kindengu. Danse ya ba pondese. OK. Danse eboti sa babana. OK. Donc tozana danse ya ba pondese, danse oyo eboti sa babana. Donc na lobi boye danse oyo nyoka alakisaki Eva na jardin d'Eden. Eva alakisi yango Adam, yango ebotaka ye na Abel. Tu comprends? Kumbanga likolo na mona danse oyo eboti sa babane. Dansa kindengu, dansa ba pondes, kindengu, 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 a kindengu yo yo, dansa ba pondes. Merci beaucoup artiste. Na moni penza oza talentueux, ba talent ezali, oza polyvalent. Donc maso mazali kati na yo. OK, toke na biso vraiment presque na fin pour toke chiter les que le lezamba liboso mais bambala mbala ezoya ba jour ezoya. Artiste sikoyo projet na yo na domaine musical eza nini oyo ko promettre na ba fan na yo nyonso bazolanda yo bazela nini ozobongisela bango? Donc bato balingaka bonne musique bazela album oyo ezobima tempo chego. Tempo chego ilo ba tango ifoi. Na kati ya tango ifoi no wana tozana 12 titres ya Mangala, 12 titres ya portugais. Wana siko ba osela boka en 2022 to 2022 kaka oyo tozali tokaboli tozwi 6 titres ya Mangala na 6 titres ya portugais eye na tango ifoeni po mosusu wana tobombi. Naza na featuring nayebi Boss Okito Pandashala, nayebi Boss André Lema, nayebi Medar Kinwani, nayebi Gino Mandefu, Manda Visor, Hervé Nurumbi. Donc wana ezali na part ko ya Mangala. Na part ya portugais na beti semba, kizomba, na beti reggae, na beti afro house. On a lobi posona poso takuya nazolia nazolela boto na ngani nazole lisangai poso. Na beti mona ba kudurise naza na featuring na ba misebele King Giloy na beti ne featuring DJ Mbonga wa yemi vona morada noite na beti ne featuring awa na yaki awa na ye na nzela na ngai moko te po manager azali na niveau ya Luanda awa manager ezali Guy Laroche Sumbiri Tekiri Compris Venderi Guy Laroche Sumbiri Tekiri Daso Sumbiri Tekiri Mukonda Kaya son boy van biso to yebi donc histoire va changer en va changer la mode donc ya moderne ya te kana ba ba te yo faut ya vraiment awa donc mboka ya monde ngezali na yaki awa donc to obosa na te bato aussi ba Salvateur na kati ya Luanda. Donc, Boss André Lema, Jandri Business. Ok, donc, Boss André. Action. Bon, dans le moment où on est aux Aliawa, Delema Chara et Nzambe, Pablo Kini Kisangala et Ngalema, aux Awana Tomoni, Arsène Ndombele, Topo Sanité, Alpha Ngoma, directeur Mokonzia Ilia. Nazana on peut savoir que na ngana bato ebele ba bima bo excuser na fona bimisa vraiment papier ko ya monde motesala ba biso. Donc na bossa niveau vraiment na niveau vraiment ya mushinda nazomona wana papa malongi mbula mbemba. Bomo na moni wana boss kas ki futi na kati ya mushinda na moni lisusu boss opi boale na bossanité
toko keleka continuer pour na mabanga bangwana bazana biso ba bengi bangwaka kelena ba on pena rapide na pesi ba mbote na nga ebele pa ya Ben Maluanda na bosanité na pesi Clovis. Merci beaucoup na ba bonne tout y avait Market TV na yebi bolandi émission na bino na yebi ke bo sepeli une émission na bino pe bo sepeli na ba question pe ba réponse soki eza na likambo moko wana ta mosusu mama vérité alobaki blessé mutu moko quelque part vraiment nazaka nanga facile à se soumettre bolimbisa ngai soki mpe eza na eloko moko artiste na bino Salvateur alobi et blessé mutu moko quelque part vraiment na part na ye na lobi bolimbisa ye soki eza na baquestion proposé numéro na ngai yango wana eza na se eza WhatsApp na ngai bobenga ngai nalingaka critique nalingaka encouragement nalingaka donc place omoni mabe en tout cas benga mama vérité koto obongisa koto olobaki malamu te koto openza te vraiment nalingaka moto akorgenga nalingaka mpe critique o critique yango edaka biso lobi nasala mieux et Darabiso lobina bongisa soki ozaka wana pona robetela mama vérité maboko seke berère nanga okomona yango te nalingi tirer pena attention na berère nanga kobeta beta penza maboko te bien que kobeta pe maboko et ça bien que moto poussa na lisusu. OK, merci beaucoup. Sans plus tarder na yesiko ko dédié na epesa mbote na pandeli sous même 10 000 fois répété balbi ko eza système à vieux Zacle Zakari Bababas notre coco notre papa fait vert oebika fait vert ne tondo kimela ngo bamba fait vert ce courir zate na quartier na bino faut que le courir comme sous kolandaka vieux Zakari Bababas ce système à tige les loba na msusu babota misika bazo kola sika azo ngulumana azo simba mabele azo linga toucher vieux Zakari azo falter vieux Zakari ba respect de biso na ngola tolobaka de na français tolobaka azo manquer vieux Zakari ba respect vraiment wana za icône as exemple à suivre le biso nyonso so ito koma quand même na courage ya koloba ya ko poussa na pe système et c'est vieux Zakari donc na PC bambota passant vieux Zakari Bababa se ozo mérité ba respect ebele o azo manquer au respect azo la kisa ke place à out aza mal éduqué aza mal instruit ce pour landeli bien ça ba parenté pour mutu abimana ba parents en tout cas papa de la kisarabiso maman te arabiso papa nyonso aza papa na yo yaya nyonso aza yaya na yo maman nyonso aza maman na yo bazo mériter respect vraiment ce qu'on landeli bango malamu on a peut être ça va na bande de l'école te pour mutu va na bande de l'école ba enseignant il faut qu'on respecte ba mikolo pour pe ça respect na mutu ya za mukolo na yo botami liboso to longola na musala succès to mbongo na âge aso mériter respect. OK, ça va sona bandi ko lobela makambo et soit na kansa bouti ko yo kamu na fait émission to ko lobango na ko yamba sous artiste na bino Salvateur to ko lobela makambo Congo mboka na biso notre beau pays est autorisé na télévision ya Congo mutu avandi na télévision boye azo injurier mutu mukolo en public azo falta mukolo respect avandi na télévision ya Congo ba journaliste bino boza be éducateur ya masse boza be éducatrice quand même to la qui sa notion auto zoa to la qui sa base to ye kona musala o non pour ko vandi c'est individu abanda ko falta mutu ba respect mutu telemazo manquer mutu kutia ko manquer respecter vraiment to kolobela ngo ba biloko na ngola ayelekate na télévision ya ngola biloko na elekate mutu aleki azo finga mutu a côté petit na vie privée mutu bantu et émission te pour ceux na bando lobela makambo to lala ngana yena ngapona dédié bato yo nzamba simbaka mitema pour soutenir quand même musala mama vérité donc c'est grâce à Dieu à travers batouana de mama vérité zo paraître vraiment na eko pesa mbote nanga wana na bongami po bazo mériter ba salutation belé na boss André Lema Jandi business mukondi apport nazo pesa message nanga na ba mama tu ya kikolo ya rock ya partout ka tin ton via partout na ba wenze tu ya ngola
ba femme d'affaires, ba homme d'affaires. Oza na conteneur na yo oyo sali libanda. Et c'est quoi ina mabela ngola. Oza na posa ba signature moko po loko no so na kimia obungisa te lokote. Contactez kaka agence ya Boss André. Boss André Lema. Jandi business. Vraiment boss. Musala kitoko. Vraiment ba conteneur à bato ezobima. Et ça bato mususu a mon conteneur nange yaki me ba kati mbeli na mpanzi na sima. Biloko nange bungi donc na perdre belé conteneur et na futi bato chez Boss André. Chez Boss André Lema. Jandri business. Même 10 000 fois répété, Jandri business. Kunanda zopesa makambo, kunande ba solution. Kunande chez Jandri business, ba solution nyonso mazali. Boss bambote belé. Vraiment na ekopesa sumbote na ngai na diele machara ya nzambe. Diele machara ya nzambe. Vraiment bambote belé na mima bino na motema, hein? Maman vérité yeyo et ça nga bien. Pablo Kine qui sangala yangalema. Pablo Kine qui sangala yangalema. Vraiment bambote belé na mima na motema. C'est grâce à Dieu à travers bino de maman vérité soit soufflé. Arsène Ndombele. Bambote belé mima bino na motema bino pena boza yangai. Arsène Ndombele chef Edrou. Moyindo Yangolo, chef Edrou Moyindo Angola. Il y a eu un chef Edrou, chef Edrou, Gaye. Maman vérité yo, Viali bambote belé sikozali, Pito Boni Boniface. Vraiment na vendis dans au tempo. Pito Boni Boniface. Il y a eu un yaya, vraiment na mema bino na motema. Bilonde nzamba simba motema tsama loboko na poche eleka nanga mosusu na loboko maman vérité makie c'est la polyvalente vraiment bambote ebele na suki wana te tozokoba vieux Zacharie système à babaswe système à tige sans oublier. Ok, na yesu ko na kata Istanbul. Na Istanbul na moni Fiska Songo. Motema ya seda masiantima. Fiska Songo ya yo yango na kotisko na kata Londres. Vivi menga grâce ya papa Boni Silu. Maman na Joyce. Vivi menga grâce. Nas rappelé le sous pasteur na ngai te koko na ngai molimo. Boen chic. Si quelqu'un te donne quelque chose, il te contrôle. Vivi menga grâce, nazwa ki ba cadeau, nazwa ki ba fantaisie, chemise na lati nazwa ki, bring kuna tela litoi nazwa ki, montre nazwa ki, na émission na salle na Salvatera. Collier wana na tsaki na kingo, linette na lata ki, Vivi menga grâce. Maman nzaba pambolo belé. Dès qu'on a mis ça dans la Bible, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Le beaucoup épais, ça sera toujours les collés à le beaucoup ezozoa. Toujours la supériorité nanga mona yo nzamba pambola yo patombola yo. Nazaka nakata Istanbul, nakata Turquie. Rigen Matuvanga, le fils de son père, Afonso Ngonda. Afoshike avec douleur au cœur. Rigen Matuvanga. Au pesa maman vérité ba diamate, au pesa maman vérité ba dollar te, mais au pesa nga relation Afoshike. Afonso Ngonda paix à son âme. Rigen Matuvanga na kata Istanbul, na yebi ke tolela ki no papa ensemble, tolela ki Afoshike ensemble passe na motema. Les allois nature, toza choité, toza eloro to saate. Yemoro yesu aleka ki na nzela ona kwa lakisa biso ke to wuta ki mabele to kozonga mabele Rigen Matuvanga. Bambote belé na suki wana te naza siku na kata mushinda. Na yesu na mushinda eza province na biso na kati ya Angola eza na Lunda. Wana pena sans oublier na ina mushinda. Nama tsana lokolo po mushinda mushinda baboso façon bazola sa maman vérité façon bazotinda dollar au dollar diamant au diamant
et ça pas cité na kati ya mushinda namoni papa Malongi Mbulambemba. Ah, papa Malongi Mbulambemba, boss Malongi Mbulambemba. Papa Bamote Belé, c'est grâce à Dieu à travers Binon, des biso tozo paraître. Na kati na mushinda kaka namoni boss casse qui fout. 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 Même 10 000 fois répété. Yayo Yangoyo. Champion Gauthier Yamba. Champion Gauthier Yamba. Na kati ya Luanda. Yozali banda ya mushinda. Na Luanda. Champion Gauthier Yamba. Na Sugite. Commandant Zitu. Na kati ya Kafufu. Commandant Zitu na kati ya Kafufu. Commandant. Basali Yangoyo. Dukure Mazono. Mokonzia Mayanga. Dukure Mazono. Maman vérité yaki mukwana Mayanga. Tibabet la kio du solote. Dukure Mazono. Na oya lisusu à suivre. So ina ye ça bien akuta na Dukure Mazono. Mokonza Mayanga et ça la bien makasi. Ma grosse salutation et pas à Ricardo Massangi. Ricardo Massangi. Papa na Ricardinho. Vraiment, ba mote belé Ricardo Massangi nous finou ko Équateur. Na yaki na mboka na yo na mabele na yo na kinashish. Vraiment au lesa kinga, au melisa kinga ba jinde na melaka, hein, na era ozonga pe tueke et pakolami. En tout cas, ezanga kité Ricardo Massangi nous finou ko Équateur. Vraiment ba mote belé na yebi ka suivre na ozonga lisusu na mabele na yo. Osala kande mosala ki esa nga bien makasi. Na bonne sanité, sans oublier mon grand, mon bureau, mon base de tous les temps, de longue date. Guy Laroche, Sumbiri, Tekiri, Dian Teka, Midaso, Mokonza Koyo, Guy Laroche, Dian Teka, Sumbiri, Tekiri, Midaso, pa la, à Guy Laroche. Voilà de longue date, mon grand frère. Mon bureau, mon base, Guy Laroche est vraiment bambote belé siko zali. Yoku tout donc qui bola mo eleke belé. Nde kaka ezana adage moko tolobaka, proverbe moko tolobaka, la reconnaissance est une acte d'être béni sans prier, sans gêner. La reconnaissance est une acte d'être béni sans prier, sans gêner. Donc, reconnaissance, c'est ça, acte moko, il y a une pe ya malam makasi, mutazo reconnaître quand même bien fait à muto. Et ça, bam sous sozo PC. Nata wana betelio maboko boso yonde yo kangi masolo, mais so ke za soute abosa na lobite yete na keluka. Non! Guy Laroche et Diante Kasumbiri te kiri o pesanga te so sale belé, bola mo eleke belé. Na réalisation. Vraiment, on a sans oublier, nazo saluer, nazo pesa par remerciement et belé, na mon grand frère propre, na mon bureau, hein, par le billet pena musalo esatika. Donc so azo salango, et ça pour na petite sœur na propre muto alinga minchi, hein, yango monika simbi caméra na sepe ya musalo foka yo sela ngango. Aza ba makamune privé ya minene o yazo sala. Donc sou yo yebite maman vérité za bureau za base yebi. Donc sans oublier nazo pesa ba remerciement na réalisation Atomic Vision Junior Mukabala. Atomic Vision Junior Mukabala, image impeccable. Atomic Vision Junior Mukabala, hein, yebena papote. Yakanga ngola mobimba. Histoire va changer en beauté. Batu bazwa elengi ya kosimba caméra, bazwa elengi ya kosala montage, ya kosala réalisation. Bazwa ngo epa ya Atomic Vision, le grand formateur qui a formé batu bele na kati ya mabela Angola na Luanda te na lobi na Angola. De kabinda kunene Atomic Vision Junior Mukabala papoite. Soko o duvidar, soko o tadout. Le kana TV yebisanga nga pe na koleka na TV na peso ba bref. Vraiment bambote na bino nyonso. Avion. Bambote na bino nyonso na ona tangi kombo, na ona tangi te na mema bino na motema.
Nzamba continue ko pambola bino, a continue ko tombola bino, a continue ko salela bino d'exploit. Vraiment babote ebele. Pour s'abonner na VMAC TV, s'abonner kaka, like, tiens j'aime, ko zapete, tala quand même moi, maman vérité, maman le kandeni, na ça pour ça ba conseil na bino, na ça pour ça ba critique na bino, na ça pour ça bo benga mingi numéro na nga ngane zo le kanase. Plus 244 code Mboka 924 58 12 27. Wana za WhatsApp na nga yango wana. Nzambe ya lola apambola bino. Batu nyonso ngana dédié. Bafana nga tu ya Mushinda ya Kafufu, ya partout ya Luanda. Bato ba Simbi Port. Donc baza pe ba base ya artiste na bino. Baza pe ba base artiste na bino Salvatera. Vraiment baza ba bureau ya Maman Vérité Makese. Baza pe ba bureau ya Salvatera. Vraiment Nzambe ya lola apambola bino. Message nanga Ricardo à suivre na zuya so na mboka nona mabele na yo na mboka ya Guy Laroche na mboka ya Ladi Chalère chantre de Dieu na zuya à suivre. Chandi business chez Boss André Lema. Chandi business. Vraiment kuna maso mazali ba solution. Kuna ba solution ça va. Kuna ba solution c'est bon. Na on peut sa message nanga vraiment et comme la ba femme d'affaires nyonso et comme la ba homme d'affaires nyonso. Sans les conteneurs na yo libano bongisi nyonso. Vraiment ko bossa na te yaka na agence assire. Yaka na bisika o baza honnête, yaka na bisiko balobi sérieux vanda ba temporiser sérieux le ko. Contactez kaka Chandri business chez Boss André Lema.